Coucou, Losako, papa, maman, balandignon, soya Belinda Benz TV. Losako à toute la famille, Belinda Benz TV, je vous dis Losako. Comment allez-vous? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est les vacances, je suis à la maison. Si vous travaillez, bon courage. Si vous êtes à la maison comme moi, vraiment, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans notre rubrique des histoires et des analyses. Mais par contre, ces derniers temps, j'avais expliqué à une vidéo que j'avais fait sur le YouTube, mais j'avais parlé à Lingala, concernant ce qui m'est arrivé. Comme j'aime mon travail, je vais préserver mon travail. J'avais dit d'autres rubriques, je vais les faire en français, la cuisine, les astuces, tout ça. Des conseils, d'autres conseils, des réalités, on peut les faire en français, il n'y a pas de souci. Mais ce qui concerne les histoires, surtout des Congolais, entre nous, on a nos compréhensions. Il y a des gens qui écoutent, des fois, ils ne comprennent pas les réalités qui se passent dans le Biso Batomanga, là. Ils ne comprennent pas. Donc, j'avais eu un petit souci. J'avais déjà expliqué dans une vidéo, le YouTubeuse, trop c'est trop, j'avais expliqué le problème. Donc, là, vraiment, je me suis décidée pour l'instant de faire ma solo Yaba Maman, donc les histoires de maman, de femmes à Lingala. Ce sont des histoires. Avant, j'ai expliqué un peu en français, après à Lingala, mais cette fois-ci, on va les faire à Lingala. Après, avec les temps, peut-être on va refaire français-Lingala, mais pour l'instant, je préfère vraiment que ça soit à Lingala. Je vais préserver mon travail, c'est par rapport à mon travail. Et je préfère que ça reste comme ça, entre nous, Bato et Tolobakaba Lingala. Bande Kolanga, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous comprenez. Vraiment, j'espère que vous comprenez. Oh, il y a compris en français. J'ai dit après, on peut le refaire en français. Mais maintenant, ces derniers temps, je préfère le faire à Lingala. Alors, notre histoire d'aujourd'hui, ma solo et ma maman. Ma maman est Belinda Benz TV. Ma maman. Losako na bino, losako, tozala malamu, tozala na bolingo, nzamba pesa biso makasi, tozala ba femme sage, soki to telemi, to popoli, to kwei, to telemi, soki mabezali, to bon, ma bolongo na biso na se, to bondeli, to bondela pona bana na biso, to bondela pona bakoko na biso, surtout pona biso moko, to bondela pe pona mibali na biso, to bondela ka pona ba famille na biso. J'espère que vous allez bien. Ngape naza bien. Toye na lisolo mususu lisolo ya Martin na Fifi. Boyoka makambo. Makambo ezozalaka ezozala ezalaka ezali pe kozala. Mais biso tozwaka kaka mayele. Tozwaka kaka un plus bandeko na ngai na bino nanga o nazoyoka. Na bino pe o na ye vers bino nazolo babozoyoka. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ba réalité à ba vie o tozo vivre. Eza vraiment facilité. Tozaka kana courage à koloba, mais des fois ceux qui makambo komeli yo moko zo mona tina ko banda wapi na osuki sa wapi, des fois même pona ozwa makasi ya kosambela eza esusute. Il faut kaka esprit moko ya vraiment ya makasi au telema yango faut que totala ka ba vidéo boy. Et moko zo tala vidéo, ceux qui ont un problème ko tala makambo yo bazo ça les sous sur société non faut autant la moi ba vidéo moko ezo la musa to la muka ba mama to la muka to popola makolo ceux qui m'a bezali to sengi na nzamba pesa kimia mais biso photos za la ka makasi to zana makambo bele ya kosala ndenge na yebisa kabino ba mama to za vraiment na makambo bele ya kosala biso to za na ba charge makasi ya bana ya bakoko ya makambo mabala bana ya non alors ceux qui to za na makasi te et vous avez mal à mon minimité. Tout ça, on a pas ça sur ma casse. L'isolo à Martin à Fifi. Martin à Fifi, bazalaki na Kinshasa. Bazo vanda na Kinshasa, copain, copine. Martin azalaki moi mokolo koleka Fifi. Na bambula moi ebele koleka Fifi. Fifi azalaki moi leki. Libala eye bana kite na Kinshasa na ba parents puisque e bazalaki copain, copine. Bango kaka mibale nde bayebali kike biso tozana makambo mususu na privé. Eye kosala ke Fifi bandeko na ye babengisi ya na poto. Aye na ye na poto, avandi na poto kaka ndenge ezalaka mwana Kinshasa uti poto aye ti mbula moko mibale baye ko proposer Fifi libala. Mais tango Fifi ayeki na poto azalaki na communication na Martin. Babanda ko solola tout le temps na Martin.
ti tango ba proposa ki libala na ebandeli era kenda ki libala bazala ki na on a Martin ko solola après ya ki ko sala ki kaka ndenge zalaka ba téléphone tout ça ezala ki moi pasi ba perda ki ba contact ba banda ko sola isusu te fifi pe akota ki vraiment na libala na ndenge zalaka mitia ki siko ke moi si libala azui mayele vraiment ezala ki ndenge wana pardon bande kolanga fifi avandi na libala na ye avandi ti kobota eyaki nano mbala moko te mais azalaki na kimia na libala na ye avandi bambula moko mibale aye kobota eumelaki mwa ndambu akomaki vraiment mwana poto vraiment oyo ya solo confirmé po aumelaki na poto quand même ti aya ti akota na libala ndenge azwaki mwa temps ya kobota aye kobota bana na ye mibale na kati ya libala fifi azo vivre normal na mobali na ye ambiance malamu ezali bazalaki vraiment na kimia na kati ya libala na bango alors kimia ndenge ezalaki toyebi ba série oyo ba association ebandaki ndenge kaka ezalaka po mikolo oyo ekiti mwa mike mais ebandaki wana loyenge biso nyonso tozalaki na ba association wana ekoma ba association ya ba quartier bana matonge bana yolo bana ya lemba bana bumbu bana ya partout. Donc c'est quoi ekoma bongo awa kutu na poto ekoma pe ba association ya ba quartier ya poto e ba quartier pe ya Kinshasa ba association na bango ezali awa fifi na bana na ye mibale na libala ne bazalaki malamu mobali na ye azalaki mobali ya loyenge mais azalaki na tolérance makasi vraiment abandaki kotika mwasi na ye a vivre normal ye pe abandaki ko vivre normal makambo bazwa ya makasi vraiment ezalaki te fifi aye kokutana na moninga moko ya quartier ayebisi ke non tala biso bana quartier na biso ndenge eza wana tozalaka na association na biso fo ye atokutana ka ozala malamu mingi fifi azalaki na ba association na ye déjà mosusu nde tolobi fifi mwana poto déjà donc ya vivre ka ba association par-ci par-là mobali na ye pe azana ba association na ye moko bakendaka mais et déranger couple na bango te bazalaki na kimia bakutani na moninga quartier ayebisi ke non fifi tala tokoma na association ya bana quartier notanga komba quartier te tokoma na association ya bana quartier totiaka exemple ya bana matonge tokutanaka tout ça il faut ya e kosala bien fifi alobi pourquoi pas tokutana na ba sœur na ba camarade nanga oyebi mutu boye ye pazali oyebi mutu boye ye pazali ba okutu ya Belgique ba yaka ba oyo bo fifi soli na mobali na ye bisabi papa nakutani na bana quartier na biso tokoma na ba association talaka esalaka bien edaka tokutana na bata quartier mobali na yebisa bi non eza na problème te ngape oyebi ke na kendaka ba oya biso mais eza nango de temps en temps te kokutanaka eza mikolo nyonso te donc kokutana eza nango mabe te yo moko yebaka ko gérer nde ezalaka to continuer vie na biso malamu fifi aye kokende association ya bana quartier akembala liboso elekaki malamu aye kokende ya mbala mibale botu na nga nini fifi aye kokutana na Martin Martin yo ya na poto depuis ka fifi kaka ndenge ezalaka masolo pesa numéro ya telefone pesa ato solola bakomi kobengana liboso ezalaki ya malamu ezalaki ya malamu problème te kaka Satan ndenga yaka ko troubler ba couple kaka Satan ndenga yaka ko troubler mabala ceux qui sagesse ezate au perdre vraiment eloko ezalaki ya motu ya pona yo Martin yaki azalaki na vie ya ki cherche fifi azalaki déjà mwana poto na libala na ye na bana mibale baye kokutana na ebandele ezalika ko solola bongo me bakomaki ko solola vraiment makasi mais et mobali ya fifi oya libala a remarqué eloko moko te mais communication vraiment ezalaki makasi na communication na kosolola ba souvenir na bango ya kala baye kozongisa bazongelaki kobima mwasi na mobali malgré fifi azalaki na ndako ya libala Martin ayaki na ye awutaki Kinshasa ye aumelaki nano te fifi mutu abandaki kosala ba dépense mwa kokipe Martin mais mobali ayebaki te akomaki ko exagérer na ba association ko bimeza kaka matanga ko bimeza boye même mobali ndenge azalaki na ye ko kipete azalaki na confiance makasi pas fifi mobali ya libala azalaki vraiment na confiance makasi pas fifi abandaki ko kipete losako ba papa ba mama losako Aminata Benz ya papa JC Mokona losako à ma copine Nicole Moboyayi. Vraiment,
tolanda liso na biso. Papa yeba kite. Fifi a komi na makambo abima boye mabe asala boye mabe aye ko yebisa mobali moko mususu tellement mona ekaka moi été Martin moi ba problème ezalaki moi nini batu mususu ba signaka na bango ayebi kaza moi si alibala za na ndako alibala mais azo se permettre asala makambo mususu ba courage eleki ba njunju eleki ayebisi mobali na ya lobi papa bana ndenge za wana na association na biso ya na nga vraiment ya quartier ya na nga vraiment ya quartier to kola na bango ndako na bango boye ndako na biso boye soko tuni ba yaya nyonso na baleki ba koyeba ba yebi ya Martin aye mais azo galérer. Est-ce que moi ezata bandata ko ya ko lia awati ba makamna e bonga vraiment ya quartier grand frère to koma lokola famille. Mobala Fifi amonaki ke ezana ngona problème te banda bavanda na mwasine na libala ayoka mabete akanga mwasine na mabete andimaki ayebisi pourquoi pas. Ngape nazana ba camarade nde tokendaka bana quartier oyebi ke tozaka ba relation na bango bien ezaf couple oyo bazalaki na batu bayaka balalaka bakendaka batu bauti bamboka boye bana quartier mobali wana zalaki na relation makasi na batu aza batu abayeba ko garder ba relation amona yike non soki mwasi na yepa yambi ve a quartier pona ya bana komona mabete nzokande ya quartier wana bazalaki déjà na likambo na mwasi na ye likambo esesila ki bana na Kinshasa Fifi oye poto ozwi libala nzambe apesi obana malgré ne bandele zalaki pasi nzambe ye kopesa obana mibale mais atalaki wana te akomi kokosa papa ya bana bazo vanda amoni ke relation wana ekomaki neti mwa ko revese ayebisi Martin naza na camarade nanga aza française po esala malamu na libala nanga pe naza na problème te yo fo olinga camarade nanga lokola bayebi kake oza vie nanga quartier ya nanga quartier talanga pe na nanga na libala moyena boma libala nanga ezate yo ndengo ye oza na makambo mukanda kende olingana na fi wana akopeso mukanda mais tozalaka na biso basolola ki bongo apparemment mwasi na mobali oyo ya kobombana libala oyo ya mabe oyo ya makila oyo ya konyokola baninga mobali azalaki na bolingwa Fifi mobali oyo ndako abandaki na ye kozala na makanisi ya mabete Martin aye kolinga camarade ya Fifi o bazalaki vraiment proche bakutana awa na poto camarade wana bavandaka quartier moko na Fifi na Kinshasa te ayebi makambo elekaka na Kinshasa te ayebi kaka ya quartier ya Fifi Fifi a présenté na grand frère nanga quartier auti ki nazalaka bien de kaka ezalaka a présenté par camarade na ye Magali andimi Martin ndenge zalake bandeli tout ça weekend nyonso bayaka Magali andimaki donc na Martin basali couple Martin o azalaki na place ko vanda te Magali azalaki déjà mwana poto azana place na ye azalaki na mwana na ye moko biso moko toyebi ba mama ya poto ko luka zana mwana ndaku na yo na mwana na bandai ko vanda Martin ake ko vanda epa ya Magali ndenge bazovana na Magali bazalaki pe na kimia en tout cas soupçon zalaki teke Fifi abimaka na Martin Magali na Fifi ki camarade yaki lisusu makasi makambu nyonso elekaka na ndako ya Magali ayebisaka Fifi ba intimité nyonso ndenge zalaka ayebisaka Fifi pe na ndenge na ye soki kosala zuwa asali pe zuwa epa ya Martin babandaki kotambola bongo mobali ya Fifi ya ndako ayebaki te Martin avandi na libala na Magali bavandi abimi na famille ya Magali a se présenter baboti mwana moko na Magali baye kobota mwana mibale na Magali en même temps ye na Fifi bazaka kana ba vie ya cache bande konanga ba mama to fungola miso ba mama to zala basi ya mayele okoya kokima mbula oke na ebale eloko nyine sila kate likambu soki esili passé éthique à la capacité tozwa capacité to komisa yango présent en même temps nzamba pamboli na présent wana oza déjà na vie ya malamu oza na mobala lingi yo azotika yo sala makambo oza nango besoin na yo sala mais ozo nyokola moninga na sena c'est to landa lisolo ba mama masolo ya ba mama to fungola miso
Magali na libala na ye avandi. Secret nyonso ya ndako abetelaka Fifi. Fifi soki alinga sala zuwa sali. Akomi komona ke Magali na Martin bolingo voma ekomi ya solo ekomi koya makasi na yebite ba condition nini ba pesa maki. Soki peza kaka sala sambla linga ye makasi te. Azwa mukanda yo bongo ba koma place moko ngana binoto yebite. Nzambe ndenga sala kamakamu na ye. Martin ndenge avandaki na libala kuna na Magali aye kobela. Eza na ba maladie mususu ba réalité mususu ekomelaka bato na vie atali vraiment boye amoni kufa na bomoi. Maladie ya makasi oyo eyaki briske eye kosala ke akokaki kobomba ba secret mususu te oyo ekomi ke non po nzamba salelanga. Il faut na loba vérité. Peut-être ma ben nazo sala, peut-être ba cache nazo sala yango elukelinga maladie oyo. Ndenge Martha bandaki kobela, Fifi azalaki tongo medi pourquoi. Je crois bolingo na mobala ndako na yebite soki ezalaki car po azalaki vraiment proche ya couple ya Magali na Martin. Na hôpital soki Martha ko hôpital ye wazawana koya na biloko si fois lela ko lela ya nanga quartier to koma famille nzamba sala mobali wana Martin tellement passé le kaki bande konanga akomi ko luka ko sambela Magali akomi ko sambela yepa akomi ko sambela mukolo mususu aye ko vanda avandisi Magali ayebisi alobi nazana likambo moko na komi ko mona lokola na lingi na kufa na koki ko kufa na likambo te na préféré na bimisa mususu nzamba ko saela ngai grâce na zala malamu na zongela santé na ngai peut-être ndenge nazo ko souffrir boye eza mabe nazo sala Magali atunye mobali nanga banda tozanga na yo nazo na likambo mabete to vivre na biso bien mabe yango nini olingo yebisanga mobali na koloba na pasi tellement zalaki vraiment na pasi makasi akoma ki vraiment maladie makasi ay ko yebisa Magali alobi ndenge zawana na bosani likambo moko bandeko nanga bolimbisanga Fifi azalaki na bana mibale ba période oyo Martin yaki avant atinda Martin balingana na Magali Fifi akomaki na zemi abotaki zemi ya misato era yoko bota mwana abotaki ba mapasa abotaki mwana moko ta abotaki bana mibale troisième zemi mais abotaki bana mibale azo continuer ko vanda na libala na ye na mobali bakomi na bana lokola 4 Martin kuna na Magali pe bazalaki na bana Magali azalaki na mwana moko na o babotaki na Martin maladie ye ko ya aye ko avouer pa ya mwasi na ye alobi ti omoni nga na za awa peut-être na kozala lisusu te mais na préféré avant na kende na loba vérité olimbisanga yo nanu liboso banda kolimbisanga soki ekosala ki oyebisa bato baza concerné ngai na kosepela après ko benga ba pasteur basambela po na kokoka isusu ko bomba likambo te abandi ko betela Magali lisolo ndenge bazalaki na Fifi na Kishasa tindenge ayaki tindenge bakutana ki na Fifi tindenge Fifi aye kokoma na zemi oya misato ya ba mapasa Fifi ayebisi Martin ke zemi wana eza ya mobali na ye ya ndako te eza ya Martin lokola zalaki na musala tene ya mukanda te yango bazwaki likanisa lobai ke non na kotinda camarade nanga oyo aza française bozala na ye akopesa yo mukanda okozwa musala osokipaka na bana oyo baza na bana na yo papa Martin andimaki yango po ye na famille na ye ba mapasa bazali era monaki ke Fifi aboti mapasa na libala na ye basala ki ba test d'ADN ayebi kaka keno bana oyo fo bazala yanga vi ndenge ye moko banda ko monela bavanda ki na secret wana mobali ya Fifi ya ndako ayebaki te ke bana oyo ya mapasa baza bana na ete ayebaki te azalaki vraiment asoupçonnaki eloko moko te Fifi azalaki na kimia na libala na ye Martin pe Magali asoupçonnaka na ye eloko te makambo na bango babandaki kosala ngo soki pe libanda soki na yebi te ndenge vraiment babandaki kosorganiser Martin tanga komi maladie aye koyebisa vérité lobi Magali
bana mapasa oyo fifi azalaka na bango alobaka ke baza bana nanga yango esalaka boye abetele lisolo nyonso Magali alobi etumba ye fifi oyo eleye elenga fifi oyo alakisanga bolingo akoma lokola famille nanga apesanga libala nazwa valeur lelo navandaka na mobali nayebike mobali nanga moko nzoka nde mobali wana yo ozalaka lisusu na ye bana wana mobali akomi koloba na ye koyoka pasi te bana wana tobota na bango avant ngai nalingana na yo avant fifi apresente ngai yo fifi azalaka déjà na zemi wana donc ti ndenge na expliquer bino ke po Martin azwa musala po akipaka bana ezalaki nde bongo mais na pasi na komi nango na bolingo ya mobali ya fifi azalaka nango nanga na monyo ndire mabe oyo nga nasali nde memelinga maladi oyo na kokoka kobomba na likambo te ti nazokoka ko s'en sortir te nazozala malamu te motema na nga ezoloba kaka ke eza pona mabe oyo nasali mwasi na nga limbisanga pozala na ba preuve vraiment ke eza ya solo nazobenga fifi sikoyo yo moko yo kandenge tokosola na ye Martin azwa telefone Magali pe biso moko toyebi makambo ya ko enregistrer ekoma nango na bopete nyonso Martin azwa telefone batie songi Martin azoyebisa fifi alobi fifi ngai ndenge naza awa nazokoka lisusu te namoni neti nalingi nakufa il faut naloba vérité ndenge za wana nazoyebisa Magali vérité surtout pona likambo ya bana nga naza na famille elelo nakoyi kozala te nakolinga te likambo ya munene boye na bomba bana na ngai abandi koloba makambo fifi pe kuna bandi koloba Martin kosala boye te kosala bongo te nga naza na libala na nga mobala yebi ke ba mapasa baza ya ye maladie na yo ça n'a rien à voir okobiko kozala bien tika makambo oko ya kobebisela nga libala Martha lobi ngai pe nazoluka lobiko epa ya Nzambe nalingi naluka ba pasteur basambela nga avant na senga pardon epa Nzambe na loba vérité pa ba pasteur na bandi koyebisa Magali ndenge toza kutu awa ti ndenge nazoloba na yo parce que fifi abandaki na koloba bana na yo makila na yo mena boyi bazakaka bana na yo atoza te lelo lobi famille na yo eza nango na problème te po bana bayebi ki baza yanga bandi koloba. Et ils allaient vraiment confirmer la conversation que bana wana fifi azo reconnaître que baza bana ya Martin. Martin pe azoloba ke ngai na lingi te ndenge tosoli na yo awa Magali aza pembeni nanga azo yoka makambo nyonso. Eza lisusu likambo kobomba te soki okolingo tikala na charge wana mais ngai na yebi ke na bimisi vérité na kokoka koyebisa mobali na oboyete mais mwasi na nga Magali aza awa akoyeba na kolobela nga sifo to mona ba pasteur na senga ba pardon na kosenga mobali na pardon nga naza na besoin na kufa te soki ata na kokufa Nzambe alimbisanga fifi motema ebebi Magali kuna motema ebebi na pasi azotala azobelisa mobali na paso ya koyoka réalité moko esalaka pasi akomi kokanisa fifi ndenge tozalaka na ye fifi abengaka Martin bakendo sala ba course yaya nanga ya quartier akoma lokola famille yaya ya fifi ya quartier akoma lokola famille ya fifi wana Magali mutazoloba Martin kendaka na ndako ya fifi tongo midi poko ata kutu mobala fifi azata obenga nga naza na petite sœur akomi kokanisa lobi mokilo yo ngai pe na kotika te mobali oyo azo souffrir nzoka nde mabe na ye moko asala nga na komi kondima na nyoka makana kolala te bapasi tongo midi poko ba hôpital kokende kozonga nzoka nde mobali oyo asala nga mabe boye bandeko nanga likambo kaka ya pasi ndeko na biso ya mobali Martin tango a confessaki likambo wana maladie c'est comme si au lieu esila e bakisa makili susu makasi Magali aza mutu lokola mutu nyonso motema ndenge ezalaki na bolingo ya kosokipe na mobali ya kosala makambo ndenge ezalaki c'est comme si baye kobebisa motema na ye boyebi bato mosusu bakokaka makambo te aye komona c'est comme si makambo wana ezosale makaka sur place atali Magali mobali azalaki na pasi makasi na hôpital
alobi ya kondima charge wana te. Balobi pour le meilleur et pour le pire. Andimi avoué ma benaye na limbisi ye, nzambe pa limbisa ye, mais na ko continuer ko vanda na mobali ote na souffrir na ma benyo so basalinga. Fifi aye ako batela mobali na ye oyo bazalaki na ye abatela ye na maladi ye akosala esusu eloko te. Magali mobali na hôpital akenda esusu kotala mobali na hôpital te. Azwa ba audio oyo ya bayokaki amema yango kolakisa epa koyokisa mobali ya Fifi. Na expliquaki mobali ya Fifi baza mibali oyo bazalaka mitema minene ya bolingo. Oyo peut-être bazalaka ta émotion ezali aolakisa ngo mbala moko te. Aozalaki na ba preuve nyonso. Ayebisaki Magali alobi na yoki azwi ba audio azwi makambo nyonso alobi il faut na yeba na kokende na likambo nga peti na suka nzoka nde ba mapasa oyo nazana bango bolingo oyo nga nazalaki nango na Martin nazo pesa ye confiance na kokende na fête te nazala nga fatigué na ebisi fête na bango ya bana quartier babima bakende nazo pesa moi si confiance nzoka nde na sima wana Fifi azo sala nga mabe. Magali epe kuna pareil ba fête na bango ya bana quartier ba association na bango bakoya awa Fifi aye ba kutani na Martin babimi bake nzoka nde zalaka boy bandeko na nga ba mama to fungola miso lo sako ba mama to zala mayele mokilo eza matata to yebi susu te nani to kopesa confiance ozana pire camarade ozana pire sœur, ba vieux à quartier, ba sœur à quartier, nzoka nde bango wana peut-être bazana ba secret oye bombana. Yo zomona ye muta confiance a toko solo la toko sala boye nzoka nde azana ba secret mususu. Martin atikala na hôpital na passé. Magali aboya Martin. Ataka lisusu likolo na hôpital te. Mobali ya Fifi azwa décision. Abengisa ba famille ya Fifi. Lokola ndako ezalaka ya ye makamu nyonso ezalaka ya ye. Ba preuve ezalaka. Abenga na Fifi na ndako. Abenga ba famille ya Fifi bazwa Fifi. Fifi akoma mitelengano. Papa ya bana ya Fifi Olia sala take asala test d'ADN aboya. Aloba akosala te po azana besoin ya choc te. Na moment oyo tozoloba boye, Fifi azana mitelengano. Na bana 4. Na oyo bazalaki ya papa wana babota mibale. Na oyo ya mapasa babota ki ya sika. Papa wana lobi, azana confiance te, azana besoin à perdre vie na été akende koyeba ba vérité peut-être na bano abota ki liboso bazaya yete puisque moi si na ye abandaka loyenge bandakala. Ba mapasa bazaya yete ayebi pete soki ya liboso na ya mibale bazaya yete akosala test d'ADN te aboya za choc atika Fifi na bana nyonso 4. Papa na biso ndenge tozoloba boye abala mwasi mususu. Fifi atika la femme seule na bana 4. Papa Martin nzambe azwa molimo na ye. Metango nzambe azwa ka molimo na ye. Magali atika la ka kotia lokolo te. Po Martin ayaka nde libala na kati ya ndako ya Magali. Ndako wana bazalaka ti baboti ti makambo nyonso ezalaki na liwa ndenge eyaki kokuta ye kaka na ndako wana. Magali atikaki ndako na ete azalaki kaka na ndako wana mobali ti azongisaki molimo. Magali atikalaki kotia lokolo te. Bato mususu bakokaka ko supporter choc te bandeko. Botala ndenge bolingo ya kala makambo ya kala eseleka ndenge ye ko détruire ba couple. Ndenge ye kotia ba choc. Lelo Fifi atika la femme seule na bana 4. Soki mobala ye kolinga ye est-ce akoloba vérité? Azo souffrir na bana 4. Papa wana balobi
akipaka ata mwana moko te. Donc na mibale oyo yebanaki ya ye moko na ba mapasa oyo balobi ke bazalaki ya Martin akipaka bango te, aboya pe kosala test d'ADN, alobi aboya choc na vie po lokola yebi mibale aboya kende nyonso 4 bazala ya yete. Martin a perda vie likolo eloko ya kozongela ndeko. Lelo azali susu na bomoi te. Mais mutu oyo bozalaki ne na Kinshasa ye kokuta ye aza deja na ndako ya libala, ata kutu likambo ya mukanda, ata kutu likambo ya mbongo. Pourquoi koluka ko détruire ko zongela lisusu ye o lingaki ye na Kinshasa azalaki na mwana ta azalaki jeune. O ye kokuta ye na poto aboti bana mibala aza deja na libala, ata kutu leki ya quartier, ata kutu ba souvenir akala zongi. Bandeko ya basi na ya mibali tozala na bokebi. Makamboyo esale maka mingi ba ya quartier. Ba petite sœur ya quartier. Okoyo kaka oh pire vie na nga ya quartier. Oh pire sœur na nga ya quartier. Mais na kati na bango ba yebi ba makambo bazana ngo bazo sala. Ti eye ko luka liwa. To yebi te soki ezaka kapona likambo wana nde memeli nde ko Martin maladi na liwa. Mais avant kenda yeba yeko bimisa quand même vérité. Yabana wana. Famille ya Martin ba komaki ko luka ba sala ba test d'ADN ba yeba soki eza bana ya Martin ba récupérer ba kipaka bana na bango bi eza bana ya libala. Botala ndenge ba complication ekomi bana baza ba innocent. Mais ba komi ko vivre côté kuna papa atiki oyo pe papa mususu akufi, famille pe ya papa o bakufi bazoye bate, mama fifi okotisi désordre. Nandimi te keti lelo zalaka na kimia na vie na o. Yango ba mama, masolo ya ba mama tozala mayele. To yeba eloko ni tokoyi kosala. Eloko nyonso ezalaka na ebandeli pe na suka. Eloko soki ese leka eleka totika to moni mutu ango akomi ndenge nini. Oza deja na vie mususu, oza deja na makambo mususu. Fifi soki akendaki kozongela makambo wana te. Nde na miniti oyo aza na kimia na libana epo mobali alingaki mingi apesaki confiance makasi. Papa Martin oyo aza lisusu te. Soki aibanga ki nzamba yebi ke non mwana mwasi oyo nazalaki na ye na Kinshasa me na poto awa komi deja na libala naza mobali na ye na si na komi na luka ndenge mobali nyonso alukaka nde peut-être aza na bomoi. Magali oui innocente ayebaki te okutani na moninga ayebiso ke non tala ya nanga quartier lingi yo nzoka nde bazo sala yo mabe. Passe lekaki. Magali ti mobala vanda ki ba mwana hôpital atika la ki lisusu kotsama ko hôpital te. Ti mobali wana Martin ayaki kozongisa molimo na ye. Atika li yepe na bana. Bande konanga eza ba réalité oyo esalemi. Tozwa mayele ba mama. Totika kosala mabe tout se paye ici bas. Ozana mobali, ozana mwasi oya lingi yo apesi yo confiance. Totika ko luka biluka luka, bisimba simba. Natika oyo nakiondolanda oyo pona ba souvenir ya kala ndeko nanga okozwa nini loko nini ko changer. Ba immeuble te, mapangu te loko te, tala sikoyo fifi. Tala ndengo memi muninga Magali. Magali akanisaki azwi cadeau malamu njoka nde cadeau empoisonné. Heureusement, eza nango ba maladie eza contagieux te. Magali aza na ye na santé malamu na bana na ye. Papa mobali ya Fifi aza na tango na libala na mwasi mususu. Fifi kino lelo atikala ye moko na bana. Tozwa mayele ba mama. Ba mama je crois que to comprendre. Tozwa mayele, tozala basi ya mayele. Oyo lingaki kosala lokola Fifi. Baya kokosa yo po mutu azabozalaki na ekala boye bokutanya na poto. O boye poke kokutana na Kinshasa. Aluki bozongana kondima te kanisa lisolo ya Fifi.
kanisa lisolo ya Fifi. To partager vidéo, to aimer vidéo et to kutani mbala ya sima pona masolo mususu. Je vous dis bye bye et à bientôt. Lo sako na bino nzamba pambola bino. Ciao.